mbote na bino, jambo eno, betwabu, mbote na ben. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Mpe boye malamu na mayangani na politiki. Lelo tozo kende na kolobela sir maye manso mazali koleka na politiki ya République démocratique du Congo. Nto tozali kokende na komanyolela bino maye manso mazali koleka sir politique ya République démocratique du Congo. Mpambate tozali déjà na contexte électoral. Mpona 2023 awa tozo kende na élection mboka na biso République démocratique du Congo. Kasi yambo na manyola nto yambo na sosola nalingi koyebisa bino eloko moko na politiki batata bamama bandeko waboli. Les alliances se font et les alliances se défont. Donc ezali normal mpambate na politiki banguna bazalaka te, nto na politiki binemi bazalaka te. Na politiki ezali kaka intérêt nde ekontaka. Kasi soki intérêt yango ezalaka basé sur peuple, nto soki intérêt yango ezalaka peuple, mbele peut-être elingaki ezala malamu makasi. Malheureusement, intérêt yango ezalaka toujours ya ba politiki bango moko na bango bana bango et puis na ba famille na bango personnel. Na ndenge ya mabeti kasi na ndenge ya bien. Batata ba mama bandeko waboli nalingi tomituna Moïse Katumbi na mwana mboka Augustin Matata Mponyo na mwana mboka Moïse Katumbi, nani azali kobangisa pouvoir? Nto nani azali kobangisa? Mpambate bato bazoloba mingi sur ba manœuvre politique o ezali kosalema mikolo na kati ya politique na biso to na kati ya mboka na biso. Naokaki ba misusu bakobeta nto nungu sur ba manœuvre politique ya kokutana entre mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mwana mboka Augustin Matata Mponyo. Nalingi liboso ya nyonso koyebisa bino ke na politiki nto ndenge na uti koyebisa bino ba alliance salemaka mpe ba alliance kabwanaka. Kasi mituna nto motuna ya munene oyo esengeli na ba politiki ba mitunaka avant basala ba alliance yango ezake awa ngai nalingi nasangana na songolo nto na pakala. Nini songolo akomemela ngai na alliance oyo to nini pakala akomemela ngai na alliance oyo? Nto ntango ngai nalingi nasangana na songolo nto na pakala, nini ngai nakomemela songolo na alliance yango tokokutana nto tokosala na ye? Nto nini ngai nakomemela pakala na alliance ona tokosala na ye nto tokokutana na ye? Mpambate soki bato oyo balingi basala alliance, nto soki bato oyo bazosangana, soki ke bazali na ba idée opposée, nto soki bazali na ba idéologie mokote, soki bazali na ba vision mokote, soki bazali na source ya pouvoir mokote, alliance wana ekokende musika te. Batata ba mama bandeko waboli. Donc ngai Patrick Chimanga, tata ya mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga, très important. Nazomona te Monsieur Martin Fayulu Madidi, mwana mboka, na Monsieur Augustin Matata Mponyo, mwana mboka, kozala na alliance nto kosangana esika moko. Mpambate bango mibale bazali na emoneli ya makambo na lolenge ya kokesana. Bango mibale bazali na même idéologie politique te. Ebi source ya pouvoir ya mwana mboka Martin Fayulu ezali peuple.
kasi boyebi source ya pouvoir ya mwana mboka Matata Mponyo boyebi yango ezali na bato misusu batata bamama bandeko wa bolingo soki botali bango na mokili compte tenu ya baidéologie na bango compte tenu ya badetermination na bango mpe bavision na bango bino moko bomilobeli ke no bato mibale jamais bakoki kosangana jamais bakoki kozala ensemble mpamba te soki otali idéologie na bango vision na bango na baambition na bango ezali opposé ezali ndenge moko te donc yo moko oko comprendre yango ezali facile que mwana mboka Martin Fayulu na mwana mboka Augustin Matata Mponyo bazala liboke nani akozala leader ya nani exemple to ndakisa moko nalingi kopesa bino sikoyo ezali ndakisa kaka ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to Fachi na mwana mboka Joseph Kabila Kabange to JKK atako basanganaki na ebandeli atako resultat ya élection ya 2018 eobligeaki bango basangana to ba circonstance électorale etindaki na bango basangana kasi lokola bango mibale bazali na même idéologie te nto bazali na même vision te suka na suka bakabwanaki donc c'est tout à fait normal biso nyonso toyebaki ke bakokabwana na bango mpe bango bakabwanaki en général batata bamama bandeko wa bolingo ezala na politike nto na vie na biso bato yambo yo osala alliance na moto nto yambo yo osangana na moto mituna nanu motuna oyo liboso moto oyo ngai nalingi kosangana na ye est-ce que tozali na même idéologie est-ce que tozali na même vision est-ce que tozali na même ambition soki bozali na même idéologie te soki bozali na même vision te bosangana te ezali simple mpamba te soki bosangani ekozala hypocrisie ndenge nauti koyebisa bino ezala na bamabala ezala na bakamarade ezala na babusiness ezala partout mpamba te soki bosangani na se ya hypocrisie yeba yango malamu ke bokokabwana bokozala na fitir molai te donc Matata Mponyo na Martin Fayulu ezali la même chose. Na République démocratique du Congo, tozali déjà na contexte électoral. Donc, esengeli na expliquer po bato bayoka. Na contexte électoral, tozali déjà tango ba politique bakendaka na ba élection, to tango ba élection yaka. Ezali na ba intérêt oyo ekoki kosangisa ba politique na contexte électoral, nazo préciser. Neti na République démocratique du Congo, tozali na loi électorale, tozali na contexte politique oyo tozali nango na Congo sikoyo, mpe bilan ya pouvoir en place. Kasi na niveau ya loi électorale ezo poser problème munene pona ba opposant ya République démocratique du Congo. Bango nyonso. Nazo manyolela bino yango siko. Na kati ya Congo, nto na kati ya République démocratique du Congo, tozali na élection ya détour te, batata ba mama bandeko wa boli. Tozali bobele na élection ya tour moko, c'est-à-dire opposant à cause la naye danger, opposant à cause la naye mystique, opposant à cause la naye makasi populaire. Kasi lokola tozali na élection ya détour te, et kozala makasi po opposant a gagné moto oyo azali na pouvoir na élection. Yango nde salemaki na 2011 batata ba mama bandeko wa boli.
Na 2011 ba opposant basangana kite. Moto na moto akendaki na idéologie na ye, na vision na ye, na ambition na ye. Moto na moto alobaki ye akoki kosala makambo na ndenge na ye sans ba misusu. Kasi boyebaki résultat, boyebaki oyaki sima. Donc, na élection ya tour moko, président akoki ko gagner ata na 20%, ata na 15%, ata 12%, ata 14%. Batata ba mama bandeko wa boli. Côté à pouvoir, net na contexte actuel, net Fouachi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Akoki koloba na ye bon, ngai nazali côté à pouvoir. Lokola l'élection pèse aller à tout le monde comme on a un problème tena fona na ngana natala ba master na opposition nini bakosala. Po bazali ba master na ye. Natala ba master na opposition nini bakosala. Sikoyo tozona no scénario oyo batata ba mama bandeko aboli. Jean-Pierre Mbemba, Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Adolphe Muzito, Matata Mponyo, Toko Sanate Noël Chani, Yepazo Chamutu, danger, courage, Tochepe, Noël Chani. Sikoyo, Tovandi si bango, bango nyoso na uchikuta. Toyebi si bango bo, binonde ba opposa Kongo, bo sangana, boyokana, bo bimisa moto moko. Oyo akoki ko représenter opposition na élection ya 2018. Sikoyo bino moko batata ba mama bandeko wa bolingo. Eske bino bozomona na ndenge bozotala siko. Bino bozomona Moïse Katumbi kondimake Jean-Pierre Mbemba a représenté opposition na 2023 na élection. Eza mutuna yomi yanola pongala sina mi yanoli. Est-ce que bozomona Jean-Pierre Mbemba kondimake Martin Fayulu a représenté opposition na élection en 2023 mi yanola. Est-ce que yo ozomona ke Adolphe Muzito akoki kondima Matata Mponyo a représenté opposition na élection en 2023 mi yanola yo moko. Donc bakotika la koyoka na te. Mpo moto na moto parmi bango nyonso azali na idéologie na ye, vision na ye o ezali ya kokesana na ba misusu ntona baninga misusu. Donc opposition ezala makasi nto elonga maponami nto élection esengeli bazala bomoko, esengeli bazala na même idéologie, esengeli bazala na même vision. Mpe bango bapona moto moko, bango nyonso bazala sima moto wana mpo baganye. Sino pa nyonso bakosala ekozala bobele luvunu contenu ya loi électorale otozali nango ezali danger to risque pona bango soki basorganize te. Moto oyo bango nyonso bakopona po représenter bango na élection na 2023, moto wana azali na chance akoki ko gagner pouvoir en place. Kasi soki bakei 20 candidats, 15 candidats, 10 candidats opposition na ona ndenge na ye a ekozala pasi makasi. Donc oyo déjà na uti expliquer bino ezali déjà faiblesse munene pona opposition. Ezali déjà faiblesse munene mpamba te élection ezali ya tout moko. Ceux qui opposition à la République démocratique du Congo lingi gagné maponami en 2023 na uti kopesa toli bo katoli ya Patrick Chimanga tata ya Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga très important. Bo chia minene na bino pembeni bino ba opposant bo sangana liboke mpe bo pona moto moko oyo bino tubo kozala simana ye. Nazolikia Antako na ebi ke ezali pasi na ndenge boyebeli ba opposant ya mboka na biso République démocratique du Congo kasi tokoki kaka kolikia. Sikoyo tolobela nanu contexte politique batata ba mama bandeko wa boli. Contexte politique ezali ke moto nyonso azali na posa nto politique nyonso azali na posa ya koyeba nini ye alingi.
Politique na Congo lelo ezake. Soki ozali politicien osalaka politique ke ozali na mbeba na justice pouvoir en place ekotungisa yo te ekozela yo ti pembeni ya élection alebakei bachauffe problème na yo na justice na mapreuve ya justice donc balongwele yo baelimine yo ke ozali na baproblème na justice okoparticipe te wana ezali système ya politique ya mboka na biso depuis kala mpe basala yango bato ebele mpe boyebi yango donc esengeli na biso toyeba ke soki Moïse Katumbi Joseph Kabila Matata Mponyo basangani bakoki kosala pasi na gouvernement place kasi ekozala pasi bango balonga élection sikoyo soki tozwi ndo soki botali Martin Fayulu e mwana mboka Adolphe Mozito nasi nayebisaki bino na ibandelike politique dans la politique, les alliances se font et se défendent. Dans la politique, bazalaka ba ennemi te to bideni ezalaka te kasi ba intérêt kakande e kontaka. Donc, boka mote soki bomoni mwana mboka Adolphe Muzito akaboni na mwana mboka Martin Fayulu. Mpe ye asangani na ba politique mususu mpona kosangana bango mpona élection ya 2023. Mpamba te Adolphe Muzitu ayebi nini ye alingi mpe ayebi bisika nini ye alingi akende. Donc batata bamama bandeko wa bolingo soki botali malamu bokomonaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi na mwana mboka Adolphe Muzitu bakokabwana na bango kala mingi te. Soki botali malamu na ba action na bango na ba discours na bango boko comprendre maye nazali koyebisa bino sikoyo. Sikoyo tolobela nanu kote bilan. Batata bamama bandeko wa bolingo. Kote bilan social ezali 0. Social ezali 0. Mpamba te peuple congolais azali kolela bobele nzala ndenge azalaki kolela ti sikoyo. Manda alingi esila me eloko malunga eza te kote social. Biso lokola bapanzisango esengeli toloba bosolo côté social biso nde tofandaka na peuple biso nde peuple social ezali mobulu kasi ezali pe na ba secteur mususu oyo gouvernement oyo to pouvoir en place meki kocha pe maboko esali musala ata kwa 100% te mais quand même à 50 ou à 60-70. Ntango tozali ko critiquer maye masalami te to maye masalami mabe esengeli pe to komisa maye masalami malamu to maye mazali ko salema malamu. Donc côté bilan ndenge na uti koyebisa bino côté social ezali luvunu na luvunu voadi na voadi. Kasi côté sécurité nationale côté est ya République démocratique du Congo na biso na banzi ete kuna bazali mpe na quelque chose ya kotia na mesa mpamba te bobosana te batata bamama bandeko wa bolingo ke bandeko na biso ya este babanda kokufa ya mena 25 ans ou plus de 25 ans bazalaki kokufa na mipiko depuis pouvoir ya liboso ya mibale ti oyo toza nango sikoyo. Kasi pouvoir oyo toza nango sikoyo bango basalaki promesse balobaki ete soki bovote biso soki boche biso na nkwende biso tokoyeba na kopesa bino kimia na linyanya. Kasi malheureusement bango basili na kopesa kimia na linyema te na est ya République démocratique du Congo kasi bameki kotia ba mécanisme mususu bayeli biso état de siège. État de siège ezo sala musala nango batata bamama bandeko wa bolingo. Problème eza ke gouvernement ezali na communication moko kokufa. Communication ezali ko sala te. Communication ezali ko faire comprendre bato te. Mpamba te batata bamama bandeko wa bolingo. Ndeme na uta koyebisa bino ke bitumba ya est mboka na biso eza bitumba moko eza wana deja
il y a maintenant 25 ans, plus de 25 ans. Bato bazala kokufa makasi. Kasi depuis bacha état de siège, atako bitumba esilite, kasi changement ezali munene. Et bato bayebi changement yango, ezali bobele bato bafandi kuna na est ya mboka na biso. Ezali te yo mutozo talanga ovandi na salon na yo ozole McDonald, oche bakolo na mesa, ovandi na kimia, mpe ozali ko contredire mayema zali koleka kuna. Kasi totikala totikela bandeko na biso o baza kuna na este, élection ezali koya na 2023 bango nde bakopesa biyano na bango na élection nto na voto bango bakosala nto bakovote gouvernement o libanda nto bakogarde bango toyebi te élection ekoyebisa biso. Batata bamama bandeko wa bolingo kosalema ya ba alliance na politiki ezali normal ebangisa bato te. Kokamwana pe ya ba alliance na politiki ezali normal ekamwisa bato te to ebangisa bato te. E soki ke ba alliance oyo esalemaka na politiki ezalaka basé sur intérêt ya peuple nto sur besoin ya peuple, wana elingaki ezala malamu makasi. Kasi malheureusement boyebi ke ezalaka bongo te. Ezalaka kaka basé na ba intérêt ya ba politiki na ba famille na bango personnel. To soki awa mpona lelo mpe na pesi bino longonya mingi mpona fidélité na bino, mpe mpona koyamba biso na bandako na bino to bisika nyonso bozali kolanda biso. Nazali wa bino Patrick Chimanga, tata ya Mayangani, mwana ya mama Christine Kalanga. Mpe to monani na mbalasima na Mayangani na politiki. Merci beaucoup. Mpe goodbye.